s'abonner massivement. Tu as vu Corrector News avec Yemoko, Rachou, la caramel. Tout ça, la news na temps réel. Veut dire, tout s'abonner. Beaucoup n'a jamais tout à la décider. De René Makondele, honorable de tous les Djogo. Et c'est le coach. Check, c'est pas pareil. Excusez. Non, c'est très bon. C'est très bon avec Au palais, c'est dans la séance. Donc, Diongo Matondo, Ndenga Bengisinga ina président. Tozaki na koko sokati na biso bokanizaki te, abia bengisa biso to sololi kimi ekoti. Na pesi matondo mingi na ndenge makambo wana esalami na nzela na ye. Na pesi pe matondo na président Godin Poyi ndenge andimaki te tokutana. Tobongisa ngo ndenge babongisa makambo na kati ya libota matondo. Honorable Bolemisimo Moke, nini kosenga na baye baimboka bakinwa badongolomis oyo tango mosusu te nana makambo bato te bakomona oto sali na yebite so bosali kama bamosusu bakoloba boye mosusu bakoyimayima oyo bakoyimayima etali bango tosali yango mpona engumba ya kisasa. Merci. Kotondo ya na biso président Frank Dongo pe collègue nanga honorable Mike Mkebai parce que yaya bengisaki biso poto solo na kati ya libota. Alors ndenge bango nyonso balobi apesi merci na yaya na biso mpona initiative napesi pe merci na collègue nanga Mike. Commentaire mingi ya kosala eza te bomoni ke depuis makambo ebandanga natikala koloba te. Je crois côté na ngai collègue na ngai lokola azalaki na assemblée te mekolelekaki napesaki ba information ya malamu mingi te ntango azalaki libanda tosololi mpe tokozwa ta ya kosolola kolakisa ye bamikanda nyonso. Je crois que tous autres travaillent pour la unité et pour le développement de la ville de Kinshasa. On est dans la politique, mais surtout dans la politique, c'est tout petit bateau dans la politique. Il y a des grands frères Nangai, on a respecté Kayemingi. Alors, où il y a lobby, il y a ça, et surtout qu'on a rencontré l'esprit à ouverture et pas les collègues Nangamaïka. Merci. Merci. Honorable Mike, honorable président de l'Assemblée provinciale, Pasteur Godin Poyi, va se réconcilier Bango Mibali. Conflit, à partir de là, il y a un conflit ici entre Bango Mibali. En ce qui concerne le pasteur Godin, il a retiré plainte, il a soutenir la justice. En ce qui concerne les décisions du comité des charges, le comité des sages de l'Assemblée provinciale, il y a ceux qui s'appelle procédure, on a monté à Kabola Bango, les sous azate. Donc, procédure mon côté, Oyo, à Kokatali Kambona Bango. Donc, nous avons un conflit entre pasteur Godin, non, honorable Mike, à partir de seconde Oyo et Sili. Bondeko et Zongi, président de l'Assemblée provinciale. Président de l'Assemblée provinciale, honorable Mike, député provincial, rapport équivalent entre un député et un président de l'Assemblée provinciale. Donc, Makamoana et Sili, merci beaucoup. Je crois que tous ceux qui sont là, vous avez témoin, il y a Bilembo, tant que tout ça, tout rendre public à travers nos journalistes, ils ont un accord et à Bangonos Mibali. Donc, ils ont une initiative personnelle. Ce n'est pas Mike qui a demandé, ce n'est pas le pasteur Godin qui a demandé. Ngai, comme il y a un Bango, un parlementaire sage na Bango, il lit plusieurs fois dans Kinshasa, dans Kondi Mateke. Ndako ezika biso ba papa na bango parce que na coutume africaine yaya aza papa. Merci beaucoup. Merci. Alors biso ba toza na fonction voyez zo kita mais
Oui. Non, les gens sont bien installés ici dans certains ministères. Ça, c'est chacun bien croire comment c'est compliqué la traversée. Généralement, les points de presse, c'est la salle de réunion. C'est très vaste. Excellent. Déjà à côté. Déjà à côté, déjà à côté. S'abonner massivement. Tu as vu Corrector News avec Yemoko Rachou, la caramel. Tout ça, la news na temps réel. Veut dire de s'abonner pour qu'on jamais tous à la déci. De René Makondele, honorable de tous les Djogo. Et c'est le coach. Check, c'est pas pareil.